Monanga Innocent Chouami ya lolo Christophe. Soki olinga kangai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. On a posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. On a posa oyeba makamba musique. Kota na ya lolo Chouami TV. Peuple congolais. Congolais partout dans le monde, bisogna surtout s'abonner massivement à Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV, ba télé-réalité, ba mission, ba théâtre, ba gag, nyon souhaite les comédies à RDC, s'abonner massivement à Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV, mon pepa sika. Yalolo Chouami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Chouami. Il y a Lolo Chouami. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. Na mokili oso mutu boyoke la ngaite. Faut yoke la nga. Pour un petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Moko. Chouami ya Lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement na Chouami ya Lolo TV. Vous s'abonnez massivement na ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous s'abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Eza chaîne oyo ezo l'exabiso ba théâtre ya kala. Vous s'abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko ya Lolo Chouami TV. Boyebi ya Lolo Chouami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi filme na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Vous s'abonnez massivement na ya Lolo TV. Ya Lolo na biso ya Lolo na biso moko Vous s'abonnez bokoto. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Chouami TV. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Chouami TV. S'abonner, c'est bon. TV de makambu Yalolo Chouami TV. Ya bilo comme un niveau ce qu'on a likolo Yalolo Chouami TV. Babi ya Lolo Chouami TV nde makambu babaki yenda kofongola chaîne te sia ya Lolo Chouami TV nde makambu babi bafwani ya Arlette bulinganga mingi Arlette ya lisusu awa aye lisusu na ya Lolo Chouami TV. Bo s'abonner vraiment ba film kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko obino bolingaka bokutango aw na ya Lolo Chouami TV onde TV ba film elengi ba gagi ya gu ba film ya sukali oyo kozongisa bino donc oyo epesa bino plaisir. Bo s'abonner massivement na ya Lolo Chouami TV ya ngonde makambo ya Lolo Chouami TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur ya Lolo Chouami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo, umela. Ya Lolo, umela vanda na kiti na yo kwa, vanda na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge nan ba jouer te. Ya Lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal na ye.
Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Première film, tina dernière film à filmer. Bon, la featuring. Nebo s'abonner na Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est que li kondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Yalolo blague télé, Yalolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Pour vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, makambo. Filme bandio, la cara, filme bandio, la cara, filme bandio, filme bandio, la cara, filme bandio, la cara, filme bandio, filme bandio, la cara, filme bandio, Chers amis internautes, kakande na Yves Sarabino ngai nazali awa na Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV, chaîne moko oyo esika wapi ngai Fanny Sosa nazali nazosala musala parce que musala kakande yango makambo pour l'amour du Congo, pona amour ya mboka, pona kolinga mboka na ngai Congo, yango lelo na kiti na Selemba ou na quartier Kombe, lisusu kaka na komi ya Selemba ou na kiti na quartier Kombe pona ko solo na bandeko na ngai ya quartier Kombe ba difficulté nini bazalaka na yango na quartier na bango nini oyo zo senga ba bongisela bango ba vivaka ndenge nini, est-ce que ba vivaka lokola biso nyonso tout oza na capitale ya RDC. Na côté ya courant, côté électricité, côté ya régie des eaux, yango wana lelo na ye awa na quartier Kombe ko tuna bande ko ngai ba difficulté nini oyo bazalaka na yango. En tout cas na otambusa micro, abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV, chaîne moko bien, chaîne moko kitoko. Bokozo information na source yango wana ngai Fanny Sosa pour l'amour du Congo na kitaki awa na pesimbote na bana nyoso ya Yalolo Swami na pesimbote na ba ami ya Yalolo Swami bana nyoso tu ya partout dans le monde, bozali France, Bruxelles, Paris, États-Unis na pesimbote na Nishibayana esika wapi azali na Turquie na pesi mbote na ngai na Yves Ngwizani esika ozali na Turquie. À tout à l'heure tomona nanu oyo bandeko bakoloba baza na problème nini na quartier na bango. Donc Fanny Sosa Lumière. Bonjour maman. Botoza na commune nini et puis na quartier nini? Ah toza na commune ya Selemba na quartier Konde. Na quartier Konde ba difficulté nini oyo bokuta na kanango na quartier Konde? En tout cas maman ba député to voter ba seloté. Na moment biso to vivre na difficulté makasi pour mai pasi ba te biso ba mai ba bidon ba 300 200. Donc so za na 200 te moto kama ezati. To sali 20 ans mai pompe e bimakati. Donc pas si le cola parce na ba député to voter te so ba sele biso msani. Oh lobi quartier Kombe? Kombe. Na quartier Kombe bolobi boza na problème ya mai. Mai ezate, mai kuto ba telepse orange bidon 200, kotom sous 300. Mai pompe ya passe bimara na ngoti. Siko bino awa bofutaka mai par mois to bosomba kosoma ndo somi bidon 200 esili bongo. Esili to somba chaque jour. Chaque jour nzamba sala to somba po awa mai ofele ezate. Régie des eaux pèsera na mai ofele te mais du moins soki bo toka pendant le mois boya ka ofuta ngo bofuta na mois to koki ofuta so batie bongo to zana capable ofuta mais bo bongisa so pata mboka ngo bongo nde komi pasi difficulté ya mai to zana difficulté mambunya so fufu e mati savo e mati biloko ba madeso komi na 3000
dollar eza ekomata 10 dollars comme na ba 21 000 ba 22 000 ba 20 000 francs. Dollar déjà ce que eza ekomata cher ami internaute dollar eza ekomata partout dans ba commune nyo surtout mais awa du moins difficulté na bino makasi eza ya mai bongo courant pezaka ya pasi so baye ko kongola bambongo awa bakotia na bango biso courant te ata baye ko kongola mbongo bakotia biso courant te chaque jour bazora bambo batela biso pe ba facture cher au moins M sous 18 000 au moins M sous 17 000 15 000. Oh, mais ndeni bino bo futa bo somba courant na délestage après bo futa ngo suna moi. Ba comment osala biso bongo. Bon ba comment ça so bo ba mi biso ba kongoli kongo te tozong sabino azize ke ka bo bazong sati. Na ebite na zo nani ndeko nini mususu akoki ko yebisa biso awa ya to bima biso mo mukena. Toza en quartier ni na commune. Toi na quartier Kombe na commune Selimba. Na quartier Kombe ba difficulté nini bokuta na nango awa na quartier Kombe. Bon mais difficulté biso kuta na alto le la reza ka courant na mai. Donc courant na mai penandi mtenyo ko la biso. Et on te le la to singa beaucoup de biso courant na mai pour tout ça bien. Siko courant na mai awa ezala raté bo sala ndenge nini pona courant siko bo vivre ndeni poso courir ezate mai ezate monite ke na ebité bino bo vivre non ndeni. Mais pendant courant, tu vivre un biseau, mais courant de ce et tout le bagage, j'ai des lumières. Et qu'est-ce dans ton côté. Mais comment faut bidon encore 20 litres, ça 50. Faut ndeni. Quand maman il faut rajouter battre le biseau dans le quartier. Donc bidon encore ça 50 francs. Ozana 10 bidon. Eza pasi sikoyo ozoloba nini na bandeko bazali banda ya mboka o bazomona bakoki kosunga pe mutu musu azali pe azali banda mboka za muta quartier oyo na kenda kala ebite lelo quartier na ekoma boye okoki oyebisa nini. Bon tolobaka na bandeko na biso bazali banda so ba moniki ba osunga biso nde tolela mai courant donc basa ga fort basa bien pour biso pe tout ça bien pour tonyoka to kimba. En tout cas, chers amis internautes, abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso ya Lolo Swami. Ya Lolo Swami TV, ya Lolo Swami, ya Lolo Nde Makambu. Biso Fani Sosa, pour l'amour du Congo, ngai naza awa na quartier wapi na avenue wapi ngai na vandaka kala avenue Kinzau na quartier Kombe. Donc esika ona ye boye ba mona difficulté o ngana tika kala ti lelo ezo continuer kaka en tout cas na lisungi ya bandeko bazali banda na bolingo ya mboka na biso Congo to meka ko bongisa pour ceux qui to tali kaka bakonzi ya mboka eza kokufa. Merci na éviter. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Oyo poza mwana ya quartier Kombe. Mwana quartier mwana lopangwe. Nazaka na posa oye baba difficulté oyo bokutana nango kotoyo na éviter soki bozo vivre ka lokwa batu nyoso baza na centre ville parce que ape toza na centre ville non na éviter. To vivre ndenge ma soki na loba kuduma bata ko do sava ngulu do sava melaka mai na mais biso mai courant apo zuso iloko ezalaka te ko bakisa makuluna. Pour nga mai na ko lobela to po baloba basala ngote me kuluna nde. Il doit vivre na passe kuluna. Otambola butote. Batu ba matongo ta ma 7h, ma 6h. Ma tongo ekata na kuluna nga na suika wana kuluna ka ndi bayo sisa kuluna awasi. O suka wana te na passe oyo za na ngo ya kuluna basilisa wana. Okoko yebisa bato bazali banda nini. Bakuluna ndenge bazosala bosikoyo est-ce que ezana bazali banda ndefo baya kobongisa bakuluna to gouvernement parce que kuluna eza na ba commune presque nyonso mais ya bino za niveau nini ya biso en tout cas pina degré o santi na Selimba wa bad ba udanga mwana kuna baso mata apo ni kuna bati ba bisika bango lala pona kuluna to kolobani eloka nyolo ba kuluna mai bon na bakisu mai wana to lobaka ba député to fota papa Molaire ye ayo taba mai mo ya foro ba forage mai ya pompe yango awa na reste des eaux ebimaka te bongo ba oya foro ba tira biso mo ba mike azo mela mai ya foro abimbola mela mai ya pompe te so mela mai ya pompe lo mama na so mela mai 50 ata biso mikolo nde singa boyi ba to na mela mai ya pompe te mai ya forage siko to so wapi
C'est déplorable, ils a pas si vraiment ma casse, cher ami internaute. Ngai pona amour mboka. Ndena osala ka musala oyo na yebite na lobanine. Donc na problème tozo kuta nango da mboka na biso o kimi ezate. Mibali misale ezate. Mibali misale ezate donc souffrance likola souffrance. Na dollar ndenge matato ye bate soko ezokende ti wapi. Donc dollar ndenge mati bobiloko ezo mata. Donc biloko ezo mata do to ye bate to kosuka nde nini. Donc mokonza mboka tela biso likambo. Atela biso voya likambo surtout mai nanu likambo na mai bongo courant ya kolobela kutu te. Nyonso na soza mbongo to motoka mai motoka ezate courant soza mbongo to mo futa facture ezate. Batela biso likambo. Batela biso voya likambo do biso motoko kite bomba. Ozolo banini pona bandeko na yo pe ba ndovana na quartier oyo bazali banda mboka. Soki ba yo ki yo ndingo zolo ba message noko yebisa bango ya pasi ya mawa pona quartier na yo. Bon message ka onga na yebisa bango donc basa tu baluka kaka po so bazonga suna quartier oyo donc to côté donc faut ko débrouiller kaka po dans yo zo yebisa bato bazali na quartier bazonga sute bakena ba libela baki ko luka batela biso pe na mai bazo biso social courant po tozo koka sute. Allez-y comprendre que yo mutozaka na quartier oyo olongwa osala mokili na yo osala mokili na ona kwa moko ya mboka mo ya bato vandi na yo. Entre temps commune to quartier na yo ezo kufa ça fait mal nga na yo kaka pasi na ndimite ke na kokotika quartier na nga soki naza nango epola boye pona tio moko ya mai pona commune to quartier na yo ezo kufa bazomela mai ya forage. Pona câble moko quartier na yo ezozanga courant pendant beaucoup des années, ça fait mal. Abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV. Ngana lobanini nga musala kaka nde yango na salaka yango nde nazoluka po to bongisa mboka na biso Congo. Pour l'amour du Congo, nga fani sosa na yaki awa na quartier Kombe na yaki na quartier Kombe pona kosolola na bandeko ya quartier oyo toyoki oyo balobi na surso ina bina bima na balabala na kozwa kaka likambo moko oyo. Alors pona ngai na suki na bino awa allez-y comprendre que Congo est dans la place où bazo souffrir bazo mona pasi tandis que biso ba misusu tozo lia tozo boaka ça fait mal. Abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV. Bana ya moto ya volcan, bo s'abonner. Bébé Goué, s'abonner. Homme piano, abonnez-vous massivement à la chaîne na biso. Na pesi mbote na ngai na Zini Kumbi, papa very. Na pesi mbote na batu oyo balingaka ngai na ba o balingaka ngate zalaka kawana koba na kolinganga te bolamu nzambe nde makambo. Na pesi mbote na ngai na Yves Ngwizani esika za na Turquie, Yves Ngwizani papa na Exaucé Ngwizani. Na pesi mbote na Ramazani bombo misile nzamba moto. Na pesi mbote na ngai na batu nyonso tout oyo baza déjà abonné na site oyo. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV na suki awa Fani Sosa Lumière. Monanga Innocent Swami Yalolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon, au s'abonner na Yalolo Swami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au sali sangai. Yalolo Swami TV. Na lingina mona bino ebele. Wana posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. Wana posa oyeba makamba musique. Kota na Yalolo Swami TV. Peuple congolais.
Congolais partout dans le monde, bisogna tous s'abonner massivement à Yalolo Chouam TV. Yalolo Chouam TV, ba télé-réalité, ba émission, ba théâtre, ba gag, nion souhaite les comédies à RDC, s'abonner massivement à Yalolo Chouam TV. Yalolo Chouam TV, mon pépa sika. Yalolo Chouam TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Swami. Il y a Lolo Swami. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. Na mokili oso mutu boyokelanga ngaite. Faut yokelanga pour la petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché, mais bon, c'est la ligne. Vous abonnez à Swami Yalolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement à Swami Yalolo TV. Vous abonnez massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na Yalolo Swami TV. Eza chaîne oyo ezo lakisa biso ba théâtre ya kala. Vous abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko Yalolo Swami TV. Boyebi Yalolo Swami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi film na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Vous abonnez massivement na Yalolo TV. Yalolo na biso Yalolo na biso moko Vous abonnez bokoto. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Swami TV. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Swami TV. S'abonner, c'est bon. TV de Makambu. Yalolo Swami TV. Ya biloko ba niveau sko alikolo Yalolo Swami TV. Babi Yalolo Swami TV nde makambu babaki yenda kofongola chaîne te sia Yalolo Swami TV nde makambu babi bafwani ya Arlette bulinganga mingi Arlette ya lisusu awa aye lisusu na Yalolo Swami TV bo s'abonner vraiment ba film kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko bino bolingaka bokutango aw na Yalolo Swami TV Onde TV ba film elengi ba gagi ya gu ba film ya sukali oyo kozongisa bino donc oyo epesa bino plaisir bo s'abonner massivement na Yalolo Swami TV ya ngonde makambo Yalolo Swami TV. Donc, il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc, vous s'abonnez massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Yalolo Swami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na Yalolo Swami TV. Yalolo, umela. Yalolo, umela vanda na kiti na yo kwa, vanda na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge nan ba jouer te. Yalolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal naye. Yalolo, naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Premier film, et la dernière film à filmer, bon, la featuring. Nebo s'abonner à Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est qu'il y a na bango, mutabanda ba makambuana. Yalolo, blague que Yalolo Swami TV, mon ba dimension ba film, pour vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, makambu. Filme bandio, filme bandio,
Filme banjo, filme banjo, filme banjo, filme